na tant bazo pesa mutu vaccination wana yeba ke no vini komi contrôler ozomona vini komi contrôler aloko bazui batie code moko na kata vina yo donc partout oyo kozala nyonso to ko saba komi ko contrôler esprit na yo. Alors osuko yebi makamba spiritualité te bazo kota na kata ignorance soit disant aussi na ba chrétien bana nzambe o bakendaka prier bakendaka kosambela baluka nzambe baza basala nzambe mais bazo tika babeta bango batonga wana elona lina lobeza nini bato yo bazui déjà batonga wana bazali partout mais na Europe na Amérique tonga wana bobeti elingelo bate soki ke babeta ki tonga tende olunga ko kufa to yo maladie ya coronavirus elinga kezwa ote jamais. Donc batu ebele babeti bango tonga wana te baza en vie. Et ba olobani papa ba kolobani ni parce que monde eza contrôlé et pas ya batu o baba leader. Osomona même ba politicien na biso ya mboka na biso ya Congo baba leader te parce que même ba politicien y compris même les chefs de l'état eza na malgré comme nen kolobani ministre président ya Union africaine mais malgré qui président Union africaine contrôle les akaka. Vous allez belé beaucoup l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote balanyo c'est à Chebiso TV. Oui madame la mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Na pesi moyini nanga mbote, moyini mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Chebiso Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Mbote balandinyo c'est à Chebiso Télévision, boy malam na mission na bino réponse à nos questions. De votre frère Brad Bumba, bomesana ko benga mingi le mathématique de la presse. Donc un réel plaisir de savoir que vous êtes tellement nombreux alors nombreux de nous suivre partout au monde, aux en Canada, aux en Chypre, aux en Angleterre. Kuna déjà à Londres, je vois maman Aminata Ndonga la Bile, la Queen et puis na Molonga Naye, papa Freddy, Bile, les King. Donc si vous voulez vous faire beau, vous avez un problème, il y a taille moi mounene, ou l'équipe mounene, ou babaragra, au niveau diminuer mouké, minou jaune, ceux qui la bien te contacter maman Aminata Ndonga la Bile, vous ne serez jamais déçus. Merci beaucoup na Mobile Naye, papa Freddy Bile. Merci aussi na Henri Ndonga la Yanzambe, il passe à ya Charlie, donc voilà ba grand frère, il y a maman Nanga ya Aminata Ndonga la Bile. Merci à vous. Alors, merci aussi à toute l'équipe. Il y a Chebiso Télévision. Merci à Jonathan Moukadi. Merci à Enoch Mataki aussi derrière la caméra. Et puis le directeur, coordonnateur, il y a Bisso côté technique. Il est violent. Enoch Mataki, je te salue. Merci à toi. Merci aussi à partenaire Sila Boula, la femme du chef. Aujourd'hui, on est là avec le prophète Qatar. Avec le prophète Gilardin Luanga, on est avec le prophète Gilardin Luanga. Vous l'avez déjà, témoignage dans la première partie, c'est bien. Deuxième partie, témoignage. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de son témoignage. Troisième partie, troisième partie, à témoignage. L'engé, esprit ka kebende kutungisaye zo bundisaye pour baboy kotika pour ya salara déjà pacte na bango. Abetsaka batatouage ya sala pacte na bango, ba pesa ikombo ya killer waneza mobomi, donc ya zaka déjà mobomi. Azaka na système de multiplication à Bambongo. Tu vois, donc, on a quatre témoignages, esprit na pe baba qui ba otika été. Mais aujourd'hui, on va pas parler de ça. Tout ce que bien qu'on a posé, il y a troisième partie à témoignage Johanna, to ebi mais aujourd'hui, on est avec le prophète Gilardin Luanga pour parler na actualité où ils ont les coming na mboka na biso. Premièrement, on va parler sur l'eau et un vaccin. Déjà 1,7 million. Il y a la vaccination, il y a déjà tout le monde qui docteur Eteni Longondo, ministre na biso ya santé et puis la ministre na biso ya média, je le nomme Kelele Bazalaki wana pour na koyamba ba vaccin wana. Bon, est-ce que c'est vrai biso pe photos aka vacciner tout le monde na Nigeria ndenge bana bazo ki ma vaccin wana. Tout le monde ndenge plus de trentaine de personnes ba kufa ki na mboka ba paya ka o bazo ki vaccin. Est-ce que biso photos wango? Ils attendent de la fin té. On ne sait pas, avec les prophètes Gilardin Luanga, on va parler de ça. On va aussi parler sur la force de la Bible, différence de la Bible et Nabakora, et puis comment prier. Je suis là avec les prophètes Gilardin Luanga. Je m'en vais lui dire bonjour prophète. Bonjour, Ndeko le journaliste. Boni papa. Très bien, par la grâce de Dieu, ça va, tout va bien. Voilà,
Aujourd'hui, on est là, le blaming est vraiment témoignage. Noté tout ce qui bat na posa. Il y a troisième partie témoignage na yo pour esprit wane petit kakiote zo continuer à kubundisa yo. Mais les autres le blaming est sur l'actualité, sur la Covid-19 et puis sur la prière, la force de la prière et puis la Bible. Mais avant tout kota, nangako kumba biso na prière amuke poto zala la kata présence ya Kolomasi. Merci beaucoup. Le maître des temps, le maître des circonstances. Abba Papa. Jésus, nous te remercions encore de plus parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Seigneur Dieu, n'a béni au peuple nayo, serviteur de Dieu, servante de Dieu, oazolanda biso na moma o. Que ta grâce, la Bible dit, la main n'est pas courte pour agir au Seigneur. Et simba peuple nayo, ba o bazolanda émission, o bazala édifier. Bazala édifier. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que je suis prié, je dis Amen. Amen. Voilà, je dis merci beaucoup Naba partenaire Nangaya, je vous salue, je dis merci na Guilain Pembele, voilà Fondation Guilain Pembele, je vous salue déjà les 10 mars bon ça la moi ba œuvre pour na bana, merci à vous. Merci beaucoup na F Mambote babi donc Italio. C'est un bilato kateko la kaka F Mambote, merci à toi Barumbu Oye. Alors prophète Gérard Delonga. Lelo oyo tuende kolobe la vaccin na poto bato ba se vacciner te bato ba se vacciner et komi awe pa na biso na Afrique et pandemie lobe comme déjà na République démocratique du Congo. Est-ce qu'il faut surtout se faire vacciner pour tobika la maladie à Covid oyo? Ah, merci beaucoup papa pour la question. Et là on a relobé zali ndengo lobi vaccination et bandaki déjà na ba pays mususu. Il y a Europe, Amérique. Et naza même na moi nanga moko papa Jean-Pierre abenganga appel vidéo azolo banga keno bo excusez pour natangi kombo na tunyoza ote naza na hôpital sope quelque part o sa nini o na tunyozo bela na komele écoute bonne guérison alabité nazo bela te mais bazo betanga ne vaccination wana banini tonga wana ozomona donc c'est que la Bible dit mon peuple périt par faute de connaissances. Ba te belé bazo kota na kata ba ignorance ozomona parce que lorsque bazo beta bango ba vaccination wana eza nango ba piste auto binga kaloka ba signe ya 666 t mais eza ba vaccination non eza ba signe ya fin de tenter mais eza li ba vaccination oyo eza ba vaccination ezo contrôler monde na tant bazo pesa mutu vaccination wana yeba ke no vini komi contrôler ozomona vini komi contrôler lokwa bazu batie code moko na kata vina yo donc partout où yo kozala nyonso to ko saba comme contrôler esprit na yo parce que c'est pour ça la Bible dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit en réalité dans l'esprit parce que bazo vivre na kati ya bonzoto et non na kati spiritualité et monde alelo aussi est un monde de spiritualité alors ba o baza na monde de spiritualité très élevé bazo comprendre ba réalité o eza ko se passer na kati nation pe na kati ba pays mususu o ezali partout dans le monde entier alors ba o suko ba yebi makamba spiritualité te bazo kota na kati ignorance soit disant aussi na chrétien bana nzambe o bakendaka prière bakendaka kosambela balukaka nzambe baza basala nzambe mais bazotika babeta bango batonga wana elona lina lobeza nini bato yo bazwi déjà batonga wana bazali partout mais na Europe na Amérique tonga wana bobeti elingelo bate soki ke babeta ki tonga tende olunga kokufa to yo maladie ya coronavirus elinga kezwa yote jamais donc batu ebele babeti bango tonga wana te baza en vie bato belé bazui tonga wana te lolo to moni ba memeli biso vaccination na mboka na biso Congo alors ba faut se vacciner te pona te ngai normalement ba vaccin wana nazali pour yango te naza pour ba vaccin yana te parce que ça ba vaccin moko diabolique satanique ozomona alors puissance nzambe ezali na kati ba vaccination wana rôle ya nzambe ezali na kati makambo wana donc nzamba za na kati na yango te ozomona c'est pour cela ba nzambe bolamuka yo oza na ndeko na Kinshasa na RDC boloba ba ndeko na bino ba vaccin wana te nazoloba tanki musala nzambe muta kokufa te nazotelemela ngo muta kokufa za te pe vaccin wana ekosala eloko te na le contraire est de détruire ba corps ya batu lorsque quand ndekono azu vaccin wana ban yeba keno eza na esprit moko ya contrôle et continue na kata vie ndeko na yo to mona ki na Lubumbashi balingi ba ke ba vacciner bana
ba mama ba tomboki batu ba bimi ba yé ba yo kozwa bana bango ba siliki babi tokoti kate bana so beta ba tonga oyo tozo ba maladie e banda ko bima oh maladie telle il faut vacciner bana ngana yebi bande ko nanga belé bana ba pesa ba vacciner te me bana ba kolindenge nini ke soki ozu vacciner wana te ouais soko ozu vacciner wana te ke non mwana azala malade buka buka mwana akola bien te santa mwana yozala bien te eza lukuta makambuto na ba lukuta lelo bana belé ba so vacciner te ba kolindenge nini si qu'on appelle cet exemple moko bana o babotami defona bakata bazamba bakbotami bazamba mwasi muto roboti saza te pas roboti kangi mwasa miboti ye moko dula loko eleki makasi mwana bimi mwana wana koli na zamba ayebi via hospitalité akutani na docteur ni mama na bi docteur makasa kaka mais mwana wana a vivre azo vivre bien azo kola bien azo li donc santé pesa bien ozomona no sikoyo différence ni ezana batu o bazui ba vaccin osomona c'est que tous les vaccins o eya kanakata nation ezali ba vaccination oyo eza diable ndezo commander monde parce que pona nini l'état na biso pa ndimika eloko ane kota poto moni ministre na biso Teni Longondo azaki wana ba telemi pena bie bazo zela ngoto moni pena ministre na biso ya media azalaki wana azaki pe wana yepa azalaki wana mais baba olobani papa ba kolobanini parce que monde eza contrôlé et pas ya batu o baba leader osomona même ba politicien na biso ya mboka na biso ya Congo baba leader te parce que même ba politicien y compris même le chef de l'état eza na malgré comme nen na kolobanini ministre nen président ya Union africaine mais malgré qui président Union africaine contrôle les akaka eza ba bazo contrôler comme président Union africaine mandimiango oui mona kena ndimaka na Brazza ndenge moko aussi na ba ministre soit disant ba ministre otozoloba bazali na autorité te parce que pouvoir est outil déjà likolo Osolanda pouvoir est outil likolo bana nzambe peuple de Dieu c'est pour ça na zolo bana bino za ko s'adresser na bana ya nzambe tout ba vaccination wana soko zui yango bien aimé dans le Seigneur oluki vino ba problème yeba ken boboya yango oui boboya ba vaccination wana parce que eza ba vaccination moko diabolique satanique parce que ba malade belé ezo bimalelo tozomona diable azo préparer yango na monde des esprits ba préparer maladie na monde des esprits parce que toza la première monde toza na deuxième monde troisième monde déjà quatrième monde déjà cinquième monde déjà chaque monde eza na ba pratique nango pe na ba système nango ozomona siko diable azo sa ba système wana eza pona koluka bolamu il y a batouté mais pour détruire le monde pour détruire jeunesse aussi ozomona c'est pour cela na lobby boy je suis serviteur de Dieu ba vaccination wana ekoti na mboka Congo yo zola nanga oza congolaise benga famille na yo loba na bendi bino matoi prophète Gilardin prophète Grace Luanga aloba kiboy ke ba vaccination wana eza mabe et on a solo balanzoba eza onzamba zo banangai soko koyoka ngai te gloire à Dieu c'est pour cela comme on a batebele ba koza la vacciner ba maladie et bande olandana bon on a ba mort na bapoto c'est pour cela si kozomo na ba mort wana ekoya même en Afrique ba pays o ba ko accepter ba vaccination wana ba mort tala tokufa na biso déjà ba mort ezalaka parce que Bible zoloba lorsque na jeunesse bazoba na biso mutu faut kufa na 120 ans na 120 ans donc na 90 ans le plus robuste 120 ans pourquoi zamba katela ki mutu âge akokufa parce que lorsque mutu akotisa ki désobéissance gloire ezalaki pas ya mutu lorsque Dieu a créé l'homme la Bible dit Dieu créa l'homme à son image lorsque zamba sali mutu a désobéir na voie ya nzambe nzambe alungoli gloire na ye na kati ya mutu parce que aitaki lito epa ya nani epa ya serpent aza diable serpent ayaka ko séduire mutu pona koya kolungola gloire on nzamba likola vie ya mutu c'est pour cela bato bazo mena biso ba vaccination wana ezali ba mission ya serpent alba maloba sukali mais maloba sukali zo bana et pour ko détruire c'est pour ça que ba média na ba RTNC na ba réseaux sociaux bazo ba kena so vaccin wana maladie ko zo télé contraire le kuta lorsque mutu zo vaccination wana yeba keno santé ne connaît pas problème donc vine comme il veut ba dépense donc dès qu'on a vaccination maman papa benda bande ko matoi yo mutosa na poto bano baza awa préparer des ambongo ya ba hôpital parce que ndenge za na ba maladie bando landana da bande ko ba ke na ndo benga mama maladie o bando comprendre ba maladie mususu bando créame na banzo tabatu so ke na hôpital docteur azo peso résultat so ba ke no
kombo maladie o eza maladie tel yo ko comprendre te o ko comprendre te ko première fois na vie na ngana ka maladie o kombo maladie wuteli wapi comment maladie wuteli wapi donc okoka comment be maladie songolo pakala nini kingani donc ezali ba système moko diabolique satanique et ngana ko tolérer te famille na nga bazo ba vaccination même ba o baza na Europe bande konanga mutu ta vaccin famille na nga moko ba o baza na Amérique bande konanga propre na Europe mutu ta vaccination parce que tozo croire na Christ tozo croire na bato mokilité. Osomona, Jésus lorsqu'il na mokili, azui ba passe na biso, azui ba problème na biso, azui e komi aye, maladie, souffrance, pauvreté, nyo sote za qui forme tout infirmité, toutes les sortes de maladies. Jésus azui kango, azui place na biso. Alors biso tozana tina ko souffrir te, tozana tina te problème o bimi o coronavirus, o maladie kinga il faut pas la vacciner. Bien aimé, bolungwa na kata ba pratique wana bozali aveuglé, mon peuple périt par faute de connaissance. Bolungwa na kati ya ignorance. C'est pour ça le jour où Ève azwa ki lito ina pesa ki Adam, le jour où gloire est loin que pas mutu. Mais mutaza ki na gloire, mutaza ki na pouvoir, ya kopesa banyama kombo, girafe, lion. Mais les jours wana pouvoir ezaki de se souter. Mais ce qu'on lingika pouvoir ezali sous na vie na ote. Yo to saka ba vaccination wana. Au mona sort nango. Bo mona ba mort ko salema pe ba accident. Ba accident ko landana. Et ko bana ko landana ba problème ko banda ko créer. Yango moni ba mindele wana balingi sikoyo moni ndenge na bamboka na ba kufa. Bango pe balingi sikoyo na Afrique ba mort ekoma bongo. Ba mort ekoma bongo parce que pona bango ba kosepela. Osomona yango moni bato ba vaccination wana ebele ba kolanda na ba liwa ba kokufa. Donc ba mort ekozala vraiment tellement beaucoup, c'est pour cela bien aimé lungwa na kata ignorance yeba vérité otozolo banayo. Voilà, il y a la vérité au Tozolobana. Disons tous non à la vaccination en la République démocratique du Congo. To boyi vaccin wana awawa. To boyi yango, to boyi yango. Ngaza pour prophète Gilardelo nga to telemeli yango. So bo se vacciner, bo vacciner. Yo moko ministre, yo moko député, na bana na bino, obotina na poto ba kino otanga na ba of Sorbonne, so ba otanga. To boyi na biso vaccin awawa. Moni ngai shege, ngai mutapusu, ngai coordonné, ngai mutu na liara chaque jour lipa na maya lobo. To boyi na biso vaccin wana na Congo. En tout cas, merci beaucoup, prophète Gilardelo. En parlant maintenant sur la prière. Mais en plus, vous voyez bien, Kinoa Azazoba le soutien. Congolais sous obate. Congolais le soir moni kamboza clarté au moins à télé ma s'est révolté. Alors les Canadiens va lobby peut marcher salemi. Tant babimi c'est biso bamba système et bimi parce que c'est on a sujet na ngote tout le monde bimi na bandal. Ozomo na entre parenthèses. OK et bimi ko bima. Monolithe wana eza na mot grec. Donc cela veut dire pierre. Ozomona. Donc eza eloko e bimaka yango moko te bazo kosa batu. Bakendaka ko poser yango. Bazo kosa batu keno e bimi yango moko. Parce que biso na Steve Kambanga na pese mbo to mona place bakendo bando salon. Ozomona le mot de mona qui danse c'est ça. Voilà, merci beaucoup. Alors parlons sur la prière. Oh eza Bible na ko simba. Oui oui. Voilà. Oyo Bible. Yango to sambelaka ba psaume makamutu eza kati ya Bible o. Quelle est la force de la Bible? Différence ya ba Bible na Korah. Pour atoki pa nda kwa nganga leto yo kaka ba to sana bo ba témoignage ba pesa ke tam psaume ba pesa ke boy. Pourquoi il faut qu'autant psaume, pourquoi il faut qu'autant à Jérémie? Pourquoi on utilise la Bible? C'est vrai parce qu'on est des chrétiens, oui, parce que apôtre Paul, oui, tu as la trois catégories à la Bible, il y a le livre minene, oui, mais c'est quoi la force de la Bible? Et puis pourquoi nous devons prier? Ah, merci pour la question Anna. Oui, il faut qu'on prie. Ozomona. Question na yo outi kolobolobi la Bible, le différence importance dans force ni dans la Bible. OK. Bible est important. Oui, est important. Ozola nanga banazambe, Bible est important. Nazola Bible est important par rapport à quoi? Par rapport il y a parole est dans la Bible. Parce que et l'autre qui sacré sa Bible était, mais c'est la parole de Dieu. Différence c'est ça entre parole et la Bible. Bible tozomona eza le roi eza livre o tozomona ozomona tandis que la parole de Dieu ezobana biso que non méditer jour ou nuit mutu tango ozo méditer parole de Dieu o to bengi Bible livre papier oyo
Et l'autre est important dans le livre oyo, et dans la parole oyo te metolinga kako soit révélation. Oso comprendre. Révélation est important. Et ça na bando qui bazo c'est la livre oyo. Et ça na batu ba musulman parce que nga na sali et ça na Brazzaville na simba bakisi no te wana na bakisi te wana ta na za na Brazzaville na moment na nga na ke Maroc to na Brazzaville na kuta na musulman moko boye to ça qui débat par rapport ya Bible ne comprendre que ba musulman ba yebi Bible plus que ba chrétien. Alors débat on est ça qui un frère chrétien na musulman parce que Brazzaville est un pays oyo et Zamboka oyo ba islam est dominant plus que ba chrétien. Et ça le quoi Congo te na Congo islam est ça lango ba religion tout ça mais on senti que chrétien ba christianisme est likolo par rapport ya islamique ozomona. Donc na Brazzaville sikoyo ba islam est ça likolo plus que christianisme. Siko frère on a ça la débat. Na moni siko comme au Kangama. Devant musulman. Donc c'est que banini entre parenthèses ba musulman ba yebi Bible aussi. Batanga rango. Donc bato basalaka basalaka science, batanga ko aussi Bible. Yango zomo na soke pa sango appelle sa mutu prière. Aibisie joie des versets bibliques. Donc des versets bibliques qui puissants. Donc au salango prière pendant 3 fois, matin, midi, soir. Donc ozo répéter yango. C'est que Bible aussi, bando qui basale la kango. Oui, bazo c'est la parole eux ont la force. Mais bando aussi bazo c'est la on a façon na bango. Sikoyo et l'autre chose différencier biso c'est l'esprit de Dieu. Ozomona. Et ça batu misu parce que ko simba Bible mazando kindo katanga Bible. Ndoki osa yebi Bible. Mais lors l'enseigne la batu eza nini. Eza koza na Bible te mais eza koza na Jésus Christ na kati ya vie na yo pe koza na esprit nzambe na kati ya vie na yo okoko yeba Bible okokoza na connaissance mais soki esprit nzambe za kati na te bien aimé dans le Seigneur oza mwana nzambe te. La Bible dit c'est poussé par l'esprit. C'est poussé par l'esprit que les hommes a parlé de la part du Seigneur. Ozomona, ce n'est pas poussé par le diable, eza poussé pour na bananité jamais, mais c'est poussé par nzambe, par l'esprit de Dieu. Esprit wana ezo poussé biso to loba o ezali vérité. Ozomona. Tozomona batu misu bazote ya parole de Dieu bazo memangona ba façon na bango. Ozomona. Donc par là pona kozala bref na question na yo Bible ezali livre. Le quoi va livrer tout. Livre saint quand même. Livre oui, ezali livre saint. Toko yo kana banalo moko. Lo mona lo bezaboué. Na Bible. Bible, hein, ezali livre. Mais l'autre est important dans le livre où et à ma commis. Parole oyo, tango tangango, okoko tangango, oui et à ma bête. Mais pour ce que parole o est en efficacité, pe na force, et c'est ce qu'il faut en donner esprit en zambe kachi. Oto bengi sikoyo, révélation à parole. Et ça là. Donc, batebele akoko tanga Bible par exemple Jean 3,16. Car Dieu a aimé le monde. Il a donné son fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bon, c'est bon bien. Otangi yango. Mais si kotango tangi, mais quand siko yo ko expliquer ba tu vas à la paix sauver à cause à livre. Donc c'est ça kolimbo le yango. C'est ça ce qu'il faut dans ce qu'on a esprit il y a esprit il y a révélation à parole katinayo, c'est l'esprit de Dieu. Nesiko et comme siko likolo. Ozomona et comme likolo pour que on comprendre ba réalité oza ko s'est passé na kati ya livre oyo yango ozomona la Bible bazo ba biso ezaki na bandimi moko na Bible soki bateyi bango bazurulo bafungoli bazote ya bango soki basisi côté ya bango il faut ba vérifier est-ce que makambo bateyi biso eza na kati ya livre soki ezate okosi lelo ba chrétien lelo so ateye kaka oropambolama oui au sepeli oko voyager au sepeli eza mabete mais est-ce que on a esprit ensemble kati na yo c'est un peu ça. Voilà, c'est un peu ça, ça en est presque fini pour aujourd'hui. Tant tout ça qui pour na kolobela yango yo alors nini il faut tout lobela tant sou na lobela yangote vu que comme déjà na suka tant na biso ekoki alors ceux qui message monsieur Césali Roloba et puis tout passer na numéro de téléphone. C'est vrai que votre numéro ils a déjà na bande d'écran mais bah tout monsieur suba tirer attention te ba mona pas tout comme déjà na suka tout. Et là on a le bakay za na ba na Nzambe to tangi Jacques chapitre 5 le verset 16. La parole de Dieu dit ceci. Confessez donc vos péchés les uns les autres. Yambola masumu na yo moko na moko do na frère na yo les uns les autres. Et priez les uns pour les autres. Bonne la pour na frère na yo. Afin que vous soyez guéris.
afin que vous soyez guéris. Muto yeba ko prier pour un frère na ye. Muto yeba ko pardonner frère na ye. Yeba ke non, nzamazo ba lorsque vous priez pour un frère na yo pour te boza la nini guéri. Bon so kana guérison te boza la sauver. C'est pour cela prier pour la maladie oh. Que nzambe nazo bonde pour la frère nanga na Kinshasa. Pour na bande ko nanga baza par exemple na Beni. Bazali par exemple na Rwanda. Bazali na Zambie. Nzambe sunga bango. Prière ne est sauver bango. La prière fervente du juste a une grande efficace. Muto yo ayebi ko prier. Eza na batebele ba prier ka me baza na esprit nzambe kati na bango te. Yango ba prier na bino eza na efficacité te. Mais muto yo azo sala prière. Prière o eza na efficacité eza muto aza na esprit nzambe kati na ye. C'est pour cela peuple de Dieu lungwa na kati ya ignorance. Na beti li société kozwa vaccination na te. Na lobby déjà. Voilà même morale. To kozwa yango te parce que esprit o kokota kati no yebi yango te. Monde alelo za monde des esprits. O ezo ko se passé na butu. Yo yebite. Tango yo lali ozo ronfrer. Ne aba demo ba telemi. Ne aba esprit telemi. Babandi ko luka ko contrôler monde. Babandi ko luka ko créer ba stratégie, ko luka ko créer ba système pour na ko luka ko déstabiliser monde. Bien aimé, tellement na prière. Prière na eza na efficacité pour na ba situation ya ba pandémie oyo, pour na ba situation ya ba vaccination oyo, eza na puissance pour na ba nzambe. Peuple de Dieu nyo surtout kozwa yango te. Soko zali ndokizwa. So zali o mutu kinga na boyo tanga ba religion pour ko ba keno o na koti na komi ko juger. Nazo juger mutu te, na zali pe ndokezo za religion ni zwa na yo. Zwa na yo. Religion ni ndimela rakolo. Ndimela Jésus Christ comme sauveur et Seigneur. Kozwa vaccination wana te. C'est un peu ça. Numéro de téléphone ezali plus 243 85 19 86 plus 243 85 19 86 wana ezali numéro ya prophète Gilardin Luanga pour na bandeko tout bozana problème bozana besoin de soutenir bino na ba prière parce que eloko sungaka mutu eza prière nde ekope sa solution ba problème tout oyo zanango. Moi je crois que non, lorsque kobenga to ko soutenir yo kana prière to ko banote que ça la besoin ça be kaka prière to ko sala wana pour ko mona puissance bible lobi yango non prière ya juste eza na efficacité. Donc prière wana e ko sauver maladie e ko sauver problème zanango célibat oh kobota tout. Moi je crois en Dieu que Dieu azana nguya azana puissance koleka ba démon koleka ba esprit nyon surtout eza mokili. Merci beaucoup. Merci, ça n'est vraiment fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup na Bobette, bon appétit hein. Nengozolia na pesio bon appétit mingi, tonda vraiment makas. Merci beaucoup na Enoch Mata qui était derrière la caméra et puis c'est lui le réalisateur. Il y a ben missionnaire ce moment na Ekito qu'on a chez sur télévision. Il est violent. Alors nous on est de cœur avec vous comme vous êtes de cœur avec nous. Restez toujours branchés sur votre chaîne chez sur télévision, une chaîne comme on dit toujours une chaîne qui vous ressemble. Restez toujours scotchés, on se retrouve prochainement. Ce qui nous a ayoko zabisote pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote, balamio c'est chez Biso TV. Oui, mais là mon émission na bino réponse à nos questions. Yande ko la na pesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Chez Biso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo.